chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Ekibumba. Ekibumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Quand je parle de l'EHP Media, je vois directement Papa Edo Amani et sans oublier Maman GH. Oyo, Tozo Pesa vraiment, Bambote Place Bazwami et Shalom, na peuple de Dieu, surtout au Bolandarabiso. Merci Napons Moko Azali derrière la caméra, Lelo, Bananzambe Nyoso, partout dans le monde, Toyambeli Binomoko, Yabasali Yanzambe, Nakombo, ya Pasteur Israël, Oyo Tozanaye, na plateau. Toko solo lanaye masolo etali religion et puis ndenge nini mboka et to ba message oyo nini nzambe aza kopesa pa na bango basali ya nzambe pona tina ya mboka na biso. Voilà, toko introduire déjà invité na biso du jour. Bonjour pasteur. Bonjour papa. Boni, na ebité so ina présenter na suki to okoki ko se présenter vraiment bandeko baye bayo oyo yo zali. Bon, merci beaucoup. Na pesi na nombote na bande onyoso ba Holanda biso. En tout cas, nzamba zolo kumungai kombo na ngai pasteur Israël ya Nzambe. Naza pasteur na okamba église Source de Vie, eza juste na Yolo. Et puis naza visionnaire ya likanisi moko nzamba pesa biso sur MEPES. MEPES c'est l'axi mission évangélique pour la préparation de l'épouse. Donc no, je suis marié et père de 2 enfants. Donc, voilà, merci beaucoup, papa. Naoki, excusez, Naoki, Ozali, initiateur, il y a organisation Moro MEPES, pour la préparation, il y a épouse. Hein? Oui, épouse, il y a Yesu dans l'église. Voilà, papa, naebité, lokola Mosali, message nini oyo. Okumbeli bisoto bananzambe nyoso to bazotala yo à ce net moment. Vraiment. Bon, message oyo na memeli biso ezali message du moment. Ça veut dire biso nyoso to yebi bananzambe nyoso oyo ba yebi na temps toza eza temps ya pourquoi. C'est-à-dire toza na temps de la fin oyo chrétien nyoso zo la retour ya Christ wana eza eloko eza plus important pour na biso na temps oyo tozo se préparer pour nango. Et sur base de la mission, on a kolo alingi vraiment que biso tozala pamba serviteur ya o tokolobela mingi pe ko yebisa na bandeko ko préparer même bandeko na bozongi na yo epusani pembeni. Et puis na kati kaka ya mission wana ya bozongi ya kolo Yesu nde biso tozala pe lisusu na eteni moko ya mission ezali vers les Congolais. C'est-à-dire ndenge nzamba bengaki Pierre ye atiaki ye po na ba brebis perdues à Israël. Paul azalaki po na biso bapagano biso pe tozali pamba basali oyo nzamba pesi biso pe mwa mission lokola ya Pierre donc vers les Congolais, c'est-à-dire tozana mwa mission mingi pe epa ya bandeko na biso ba Congolais ya koyebisa bango makambo nzamba lingi par rapport ya retour na ye na koya kozo église. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup aux apena na tâche oyo ya ko loba pe na ba Congolais li loba po na retour ya Christ. Merci ko tolingi to tuna moke soki okoki ko yebisa bana nzambe nini na retour ya Christ wana ba Congolais mosala na bango nini po eza nango retour ya Christ ezaka po na Congo te, c'est pour l'humanité tout entière, mais pour na particulièrement ba Congolais nini olingo yebisa bango. Merci papa pour la question parce que yango go sunganga vraiment na opportunité na profiter nango pour na ko s'adresser na bandeko nanga premièrement ba Congolais. Retour à Christ, c'est pour l'église corps du Christ. Et l'église à corps du Christ, c'est l'église mystique, c'est-à-dire l'église oyo ezaya ba lisanga bandimignons so ya Yesu na mokili mobimba. Mais au moins ceux qui tozo beta c'était pour na bandeko na biso ba Congolais to ba Congolais tozali, c'est parce que à chaque fois to loba, to pe mokili ezo loba, to pe to mona ba signe à retour à Christ, biso ba Congolais fo tozanga kimia. Tozanga kimia parce que bozongi ya Yesu et pesa biso mission moko. C'est-à-dire biso ba Congolais toza un peuple o tolobaka chaque fois tout le monde azoloba nzamba benga biso et toza na mission mais ebele ba eba ko définir mission wana te. Alors biso toye ko ebisa na peuple nzambe surtout le peuple congolais partout bazali ba eba que bozongi ya Yesu biso toza na mukumba munene ya rôle munene ya ko jouer dans le monde pour na retour ya Christ. C'est-à-dire na plan ya nzambe toza une nation o nzambe apona pour que yambo ya zonga
biso to évangéliser le monde. Donc toza na mission moko évangélique. Donc ba Congolais baza na mission ya ko évangéliser mokili pour na retour ya Christ. Oui. Bongo ba juif, bongo ba israélien. Ah oui, ça c'est vrai. Naïbe que na moki mobimba il y a des serviteurs de Dieu. Ndé tolobi église corps ya Christ, les églises oza partout, Dieu a ses serviteurs au bazali partout, mais au moins nzamba zanzambe oyo a zanzambe alliance, a zanzambe ayebaka kotambola na batu na ba nation na ndengo ya lingi, azapenza ba nation. Et toyebi ke na mokili mobimba, ba nation nyonso pe tozalaka, mais le Seigneur c'est ça qui est que aponaka la nation Israël. Mais ezalaka pe pamba te parce que bango baleka ki biso na makambo nyonso te, mais la Bible dit que Dieu fait sa grâce à qui il veut. Et ouais, voilà. Aponaka nation wana po atambola na bango bakoma ki peuple na ye. Mais tout le monde qui n'attend biso tozolo ba nation wana nzamba tiaki bango moi entre parenthèses aille vers les païens, les nations biso tozali, c'est parce que bango pe ba zalaki na même problème au biso ba congolais toza nango lelo. C'est-à-dire ba yeba ki penda te raison, l'essence ya appel na bango. Oh na makanisi nzambe abenga ki peuple Israël le base à la peuple na ye. Et puis peuple moko yo fois tambola différemment na peuple nyonso mokili parce que un Dieu saint ne peut avoir qu'un peuple saint. Il y a un monde qui est même bango mo penza baboma bango na ba désert wana à chaque fois bandai ko désobéir face à la loi ya nzambe mais esuka ki kaka wana te. Nzambe nga baza ba exemplaire pour que na nzela na bango nde ba ya côté ya biso nzambe na bango. C'était ça l'objectif. Bazaki en même temps le peuple de Dieu et nzambe pe bandai ko zobango ko ba serviteur na ye o na nzela na bango fa biso ba nation to la nzamba Israël. Mais bayaki ko comprendre te mission wana ba koma ko tambola kwa peuple nyonso na mokili et to moni que ti le Seigneur Jésus ayaki ba bomi bon na oké na nyonso na wana te na mukuse nzamba tie bango moi entre parenthèses pe elanga pe sami na biso ba nation. Mais na kati ya ba nation wana pe epekisami na nzambe te apona pe ata peuple moko ata kwa ke pa ba nation pe apona pe peuple moko boye o ya kosana na makambo moko boye particulier par rapport ya ba nation mosusu. Et je crois que tozana ba signe o ezolobela makambo wana parce que soki toke na Israël na temple wana eza na Capernaum okomona carte eza wana na kati ya temple wana e bimana ndenge ya bikamwa ba dessiner yango te eza carte ya pays mosusu ya Afrique te eza carte ya États-Unis te ni ya France eza carte ya RDC. Eza signe moko très prophétique oyo ko kotalisa que biso toza peuple nzambe pe aponi biso na temps ya suka. Avant que l'église allait enlever que Nzamba zonge la peuple na Israël na moi une semaine na bango batikala ki nango mais du moins biso tozwa ki mission wana nde signe wana ebima na Israël wana pona kotesa que peuple wana aza peuple Nzamba poni pe lelo eza confirmé na ba messager belé dans le monde ba yebi que ba congolais bazande peuple Nzamba poni na temps ya suka et que bango nde fo ba te mokili donc baza congolais aza ouvrier ya dernière heure. Yende fois ça la musala suka avant que Jésus azonga et pekisite na batumsu côté ya batumsu bazote yango batumsu mais au moins en particulier biso ba congolais toza vraiment inclus na kati ya mission na retour à Christ petangu tozo sala yango te tant peut tozo comprendre yango te ezo créer les biso pe ba problème ebele o batu bazo luka ko résoudre na ndenge moko ya politique na bandenge belé bazo kokate c'est parce que mission wana lokola to comprena yango te to lobaka yango to moni pe ba signe na yango mais lokola to okotela na kati te yango pe to mona ke makambo ezo troubler biso na biso ba congolais. Voilà, makambo ezo troubler biso ba congolais. Pasteur Israël Yanzambe to moni kaka na volé o déjà ndengo zolo ba congolais koyeba o bazali to moni mokonzi mboka na basali mpe mususu bakendaki na stade de Martyrs pona ko dédier na mboka na maboko nzambe donc wana pe za moko ya basinto est-ce que les procédures il fallait za ndengo wana to quelles sont les procédures à laquelle o congolais ko tambola po azala penza solo na rôle na e o nzamba zo pona congolais. Vraiment. Merci beaucoup papa pour la question wana. Je crois que tout le monde qui bande comme mokolo discours wana samaki, to pe prière wana samaki, tout le monde qui bande ko bien na stade même ba serviteur de Dieu ko sauter. C'est parce que sincèrement devant le Seigneur ba onyos baza ba intercesseur ya mboka o ba bonde ya pona mboka oyo ba yebi que ça fait beaucoup d'années oyo tozela biloko ya bongo c'est-à-dire tozela que mboko loko za mboko nzamba poni posa nzambe pe ezali que ko bandana biso ba oyo ba sai na nzambo baza na mboka oyo
Pe même ba politicien nyonso to pe ba konzo bazo kamba biso ba reconnaître que Jésus aza le roi ya RDC. Moni Jésus le roi de la RDC. Et loko wana je me rappelle kombo wana un jour même madame nanga na PCP Mbote tout ça alota ngona vision. Mukomo ala muki abisinga pasteur na loti na moni kombo moko ezo bimasa mabele ezo mata mais non tant on atanya on a moni ba komi Jésus-Christ le roi de la RDC. Après 2 semaines, tozo le kana côté la limité na 7e rue, to moni pancarte moko ba mati Jésus-Christ le roi de la RDC. Pour na biso vraiment to baka Seigneur. Donc eloko talisi na biso yo, donc ils appellent na bateau talisi bango. Donc c'est ça. Après quelques temps, toye komona mokonzi ya mboka, je sais que zala souci pendant beaucoup de temps et que même ba konzi na biso ba reconnaître que likolo na bango na mboko yo Jésus-Christ aza Seigneur amboko et que même temps nzamba osala bango ngolo que bango nde bakamba biso mais ba ke bango te ba nzamba Congo bango te batu basala mabele ya Congo ni ba richesse ya Congo et que nzambe nde kaka sala ngolo ko permettre o lelo kamba biso comme yo penza ba ko permettre kamba biso mais au moins loko moko biloko tozela ezali que il faut biso ba congolais na ba kambi na biso to se soumettre na volonté nzambe on a koloba directement que tozela eloko wana et que bakonzi na biso ba reconnaître que likolo na bango ezape na nzambe moko ya renya likolo ya Congo pe batikela espace na ye mais non seulement na maloba place au problème ezali ezaka ka kosenga nzambe pardon na maloba te ndenge salamaki mais faut ezala eloko moko ya soumission vraiment ya cœur parce que ba congolais to sala ba stade de belé nzamba limbisa biso nzamba limbisa biso nzamba limbisa biso problème ezate soki mutu bible biso mutasengi vraiment nzambe pardon aza sincère nzamba ko limbisa ye nzambe na biso aza le miséricordieux mais le véritable problème papa ezalinde na otiko loba Dieu saint a toujours eu besoin d'un peuple saint. Ce qui tozo reconnaître que na yoka pe na discours ba konzi mboka musu baleka mboka na biso balobi le Congo eza kwa nation nyonso te eza mboko nzamba pona batanga pe basai na nzamba musu nzamba tamwa ba na mboka oyo mais non peuple wana soki ayebi que eza peuple nation ya nzambe il faut azala ndenge ni parce que nzamba ngo soki aza saint abandi na peuple Israël to moni que peuple wana connaîtra ba problème ebele parce que abandai ko kende libanda ya volonté ya nzambe to pe mibeko ya nzambe na ye c'est par là des problèmes ezali na mboka na biso tozo reconnaître que toza mboka o nzambe apona tozo lobango ezo lobamba ba discours to ke na ba stade ko senga pardon mais soki totali ko tambola o biso to tambola eloko échanger zate mais nzambe même pour pardonner les péchés à bateau topé à mutu il faut que yo muto regretter na mabe yo salim pe o senga nzambe pardon pe o se repentir c'est-à-dire que o longwa na ndengo yo bandai ko tambola na ligne wana o tia loko na nzela mususu siko biso ba congolais place oyo ezo simbate za que to senga nzambe pardon to reconnaître ka ye lokwa mokonzi na biso mais to saka été tozo continuer kaka na rythme na biso c'est ça le mal na banzela na biso ya molili voilà na banzela na biso ya molili na mitema na biso ya mabe donc c'est ça le problème yango moni ngai na lingai na profiter na occasion par rapport à question no papa omoni eloko mokonzi mboka a lobby to kosenga nzambe pardon eza eloko yo to kumisa nzambe makasi pona ngo mais eza la penza ya mutema pe eza exemple pona biso nyonso ba congolais mais na sima na yango to ko suka wana te il faut que toi avancer avancement par rapport ya prière wana sama na stade ezali la repentance moko nationale kobanda na biso basali ya nzambe après discours wana topé prière wana il fallait quand même to constater que ya solo ezande repentance moko nationale et que biso même basali na nzambe pe to se repentir na ndengo biso to kambe le peuple de Dieu parce que faut toye bango ke na mboka na biso bato liboso oyo babebisi mboka na biso eza biso basali na nzambe. Oh c'est vrai mais wana eza solo bino bozote ya bato chaque dimanche ba mercredi vendredi bozote ya bobebisi yango ndenge nini to mituna to tuna kango po tozwa penza ba éclaircissement na ndenge nini yango ebebi epa ya basali nzambe e yango na lobi poso to bisike ebebaki te to ba pe place obongisa te papa bible talisi ke ezali ba juste nde ba même temps ba okoma ebele nde ba memaka isengo ngati na mboka e biso soki na bi ke responsabilité ya kobunga mboko ezali na ne pas ba homme politique te ezali pas na biso ba ecclésiastique c'est parce que premièrement biso basala nzambe ya Congo biso ba oyo pe tozali nanu bana tozali na batata na biso oyo babanda pena na samalamu na mboka oyo
toye komona ke ba erreur ebele et salama. Pas ya batata. Et pas ya batata. C'est-à-dire, na kozwa nanu na aspect o ezali ya nourriture. Bible bi ere ses serviteurs o le maître tango koya akokuta ezopesa la nourriture na tana yango. Maintenant biso ba message ebelo ba te biso na ba église hein, to ba te ki biso ezala ki ba message ezo rencontrer les tentés. Omoni ke biso to ke na ba série ba message moko o ezo cadrer kututé na volonté ya Nzambe. Tala kwa siko papa. Au moins que so landi na ba messager mingi na même na ba télévision na ba église aux autres ma message aux autres masiko mingi eza message à délivrance donc tous serviteurs so a mis na télévision zo lobelaka sur la délivrance eza ma bête mais ce que pour landi miko eleka kuna ezaki sur la prospérité sur la bénédiction et c'est parmi les messages miko pe le kaka kuna komona ke mutu nyonso kenda na combat spirituel mais parfois je vous dis la vérité mal enseigné combat spirituel moko etema et penser qu'on débat foyer bateau combat spirituel moko tiama ememi kutu batunde na haine moko physique c'est-à-dire aoyi nandoki ya vie na ye physique nande konaye physiquement wana le Seigneur enseigné bonté na Ephésiens 6 balobé biso sur le combat spirituel mais nandengo tiami na Congo te et puis sur la prospérité totali quand même la bénédiction na Bible la bénédiction na Bible tant to landeli yango to tangi yango to moins que ça beaucoup plus conséquence et à obéissance to na soumission na Nzambe. C'est-à-dire qu'accomplir la volonté en Nzambe, kotosa mibeko na Nzambe, ko salo nyonso Nzambe azosenga, par conséquent Nzambe azoya kopambola o mutu. Mais na biso bataisi biso ke bénédiction ezali kaka du fait ya kozwa mbongo kopesa, du fait ya kozwa lopango koseme, eza mabete la sémence. Mais yango kaka ndete parce que to moni pe na Bible Nzambe agréa pe offrande mutu nyonso te. Mais batali sa biso ngote. Au point que même temps on a za masumu na ngai l'essentiel na kopesa offrande bien là pasteur abi soit béni ata kuna okenanga lifelo. Nani aza na $100 aye bata $100 na bondela pona bino ngamo na osimba bino. Voilà, bof, yango moni ke biloko wana toté akapé so ba offrande so boy. Mais il faut toyeba tangu kolo a établi les 5 ministères. C'est premièrement pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que les 5 ministères yamboka na biso pe onzamba pesi fallait sunga biso nanu ya réussir la crainte du Seigneur. Toyeba obanga Yesu. Et puis toyeba nanu Yesu ngo yemoko na profondeur. Et puis totambola na vie moko ya sanctification. Toyeba ba tante ya Nzambe liko na biso congolais parce que peuple nyonso azaka na terre na ye, azana culture na ye, azana histoire na ye, pe azana spiritualité na ye, pe azana ba dessin ya Nzambe liko na ye. Maintenant les hommes de Dieu congolais, il fallait ba yebisa biso makambo depuis kala. Que toyeba que toza peuple to ponama e pa Nzambe, pe tozaki na mokumba ya côté ya ba peuple mususu. Est-ce que bango ba yeba ki on peut ba lobango? Ah mais c'est ça maintenant le problème. Mais l'ignorance n'épargne pas. C'est ça maintenant le problème. Yango moni que les lots tozo découvrir moi ba erreur mingi salamaki mais e bandi na église. Parce que papa na sota lokwa na ba Nigérian. Au mona que les chrétiens bandai ko travailler lokwa na moi comparaison moko buena ba musulmans. Ils ont pays beaucoup plus islamique. Mais oko lelo yo komona que parce que ba chrétien bazwa ki conscience. Ndenge il fallait ba travailler, lelo bazo s'imposer. Et puis lelo oyo bazo évoluer makasi na mboka na bango. Mais biso na mboka na biso tozwa ki mosai na Nzambe lokola aidi na bala. Avant que ba payer belé même ya Afrique ba bazo mosali azai charismatique ya bongo. Mais tala résultat na mboka na biso place biso tozaleli. Pe Kongonde était pe ba mboka belé Afrique. Mais so totali siko na nde mambozo ke biso tozongi na sima. Au point que biso tozaki censé ko évoluer sous makasi. Et puis ya ko lakisa ba mususu nzela ko yebisa bango que Jésus azozonga kalate mais biso moko tozongi na ba affermissement. C'est-à-dire l'église ya Congo ezongi bena à niveau ba affermissement. Pour au moins na que biso ba sai na Nzambe pasteur wazo finga pasteur mususu na télévision. Au moins na que pasteur oyo atalisi bandimi mingi Yesu te mais ye. Au point que mon dimi église na ye akoki kotosa pasteur ya église mususu te. Alors biloko wana nyonso to échouer na ko présenter moni na Bible disciple moko yebisa le Seigneur abi mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais biso to lakisi ba na Nzambe premièrement le royaume te to lakisi bango premièrement Jésus te to talisi bango ke biso to na bambongo to yebi kolata to za ba jeep to za ba riche. Et maintenant, il bébissi le peuple. Parce que surtout aux yeux à table politicien. Papa, église et bimisaka ba roi.
na église boko bonde la ba député babimi ba ope bako kamamboka babimi mais roi moko te ko bimisa te intercesseur à église mais biso sikoyo l'église ya Congo ekitati na se ya ba politicien au point que politicien oyo ayaka na église aza na pasteur na mais pasteur na bangaka ye mondimo ya l'église aza na mbongo ebele ye wana ndi akomi kokonza les pasteurs akosa ba bêtise nyonso na église et les pasteurs est dans l'incapacité ya kozongisa ye na vérité pona obanga ya obotola ji pasombela ye. C'est ça le problème. Donc en un mot na ngai kolobaka que toza au moins na 58 points parce que na association na tozali à MEPES na basai na nzambe wana le Seigneur appelle ça biso devoir ya koétudier koyeba nyonso e contribuer na chute ya église ya Congo pour toza na niveau tozali pe moki mobimba ba mona ke même so ba moni pasteur congolais à l'étranger ba bitala aza aventurier donc lelo na même dans le monde to comment considérer quoi ba tout ba aventurier ba on dit maisuko banga biso nzambe te et to bimisa 58 points oyo e contribuer ki na chute ya église pour toza un résultat donc pour dire que ba sal na nzambe tozala na humilité wana ko reconnaître que ba oyo premièrement ba désorienter les peuples congolais ezala na ba politicien te eza biso basai na nzambe parce que eza église ebondela quand même pour la nation église nde bimisaka bato ke mutu wana temo azwi évangile ya solo crainte nzambe eza ye lobi akokoma ministre aoyiba te parce que azwi parole ya bien bao nyonso me baokamba wana bayaka ba église te siko tozo enseigner bango nini ozomona donc c'est parce que tokendaki mina mambo ezali terrestre tout ça totiki makambo ezali aussi céleste yango moni ke église ya Congo connaître sur les problèmes et puis soko koti même na ba église na biso komona ke quoi que toza en face ya retour ya Christ mais soko tali la nourriture biso ba pasteur to continue ko pesa na bana nzambe et puis même na biso moko au mona que la repentance a solo papa je vous dis la vérité so eza na place o batu babungi pe makasi eza à côté ya biso basai na nzambe il faut vendre na kati ya basai na nzambe belé oyo ka ba langage ezo bima na kati ya basai na nzambe oyo ka ba motivation basai na nzambe baza na ngo ya okete même na ba église mususu au point que parfois même temps ozo inviter serviteur de Dieu mususu pour à côté en église non azo tout est-ce que moi batu alar bazali ozo mona c'est-à-dire place au penza il faut repentance et banda je vous dis la vérité eza na biso basali na nzambe to se repentir peut to ba ko définir l'essence ya mission pe ya ba ministère au la pesibiso et na bongo église ya Congo ekobika et tango église ekobika mboka pe kobika voilà. Tango église ekobika mboka pe kobika vraiment tozo zwa ba éclaircissement ebele tozo comprendre pe makambo mingi oyo ezo pesa shit na église na biso pe église soki déjà eza na shit en tout cas to ebité loko nini oyo ekotelema na kati ya mboka parce que église ebotaka ba roi église ebotaka ba député ebotaka ba ewana nyonso tout pasteur Israël ya Nzambe est-ce que na lisanga ya ba pasteur to na ba association ya ba pasteur na ebité so boza nango ya ba commune ya ba quartier ya ville est-ce que tant beaucoup tanaka ba makaniso epesa maka to ezala na ndenge nini to tam subino ba to boza na logique makasi to boza na mo ba principe ya bonzambe ba évitera bino. Bon je vous dis la vérité au moni makambo yo tozo solola siko déjà kolobango ko traitango pa ba pasteur bangunu wana liboso kozaka basai na nzambe soki bokomi ko traiter makambo ya volonté ya nzambe pour na église ya nzambe yeba ke bangunu wana liboso ekozala d'abord kaka na kati basai na nzambe okoki ko imaginer papa na pesa yo elo moko esaki biso pasteur na mo maison tozana na mbongo penda te mais le Seigneur a sengaki biso to organiser campagne nzamba saki ngolo au-delà de moyen nabiso au point que je vous dis la vérité l'église koutou tous en ont un instrument complété mais pour honorer Jésus tout est sur retour à Christ to kota kina banyongo mais au quoi koyeba que eza basai na nza mususu oyo tango bayaka ba assister na campagne batali en plein wana ba ini biso bakange biso mutema et puis ba mususu bazwi penda courage ya koyebisa biso que na batango bino bobandi na makambo na nzambe
bokoki ko organiser nanu ba campagne ya bongo te. Ba totikali na banyongo. Mais eloko esaki nga passe na 20 même ba serviteur na kati église ezali comment un serviteur, la Bible dit un serviteur honore son maître. Mais comment ça c'est la deuxième fois. Biso toza même bateau yo to nzamba bengi biso na tamuke. Tozoya tozo lité kaka toza biso la voix on a mis benga la voix de la nesse. Ça dit toza kaka moi ba cheval amike wana o nzamba zo lekela pona ko avertir ba prophète parce que ba prophète nde baza censé à orienter biso ko yebisa biso ba plan nzambe mais bango moko ebele pe ba komi aveuglé yango nzamba lingaki alekela ta punda balam po alobela balam ye aza prophète azaki censé ko yeba même que ange aza liboso azo empêcher mais ayeba kité yango na biso sko ba punda to moni ke ba prophète ba onde baza censé à orienter biso mais c'est comme si ba komi aveuglé yango nzamba komi s'en servir na biso ba to elo côté ba to pamba po to yebisa ba prophète ba balam que bolamuka toza en danger. Dieu n'est pas en accord na makamundé ba église na biso zo tambola. Donc l'objectif ya église et comme mbongo nous ne sommes pas les ministres et ya finance. Biso za ministre et ya parole. Et couronne ya ministre et ya parole les a premièrement la transformation à ba vie à batuya zotea. L'apôtre Paul a dit vous êtes ma couronne. Mais couronne na biso sikoyo oto luka ba ministère surtout na Congo eza sou yango te. Ozomona. Et comme biloko mususu o ya mokili. Et ça sous le salut à peuple, peut même pas à biso moko. Et on moni biloko yo, tango to sala ki à 2 reprises. Na on mona ki boza décourager na ba serviteur de Dieu. Moko campagne to sala l'année passée, to ken a commis pour nos documents. Moko abina biso oh, bo organiser campagne. Mais non, bo louer ba instrument, bo sali bo tout ça to bi oui. Pourquoi bo était une association na biso? Topé sabino ba instrument moko ezana ba podium gratuitement. Bino organiser campagne mais magani. Campagne pesa biso lote et tika biso ka ba nyongo. Nazaki wana secrétaire ya église. Et sali et somme. Et bank biso. Pasteur azot na biso bo organiser campagne pesa biso nini. Campagne tika biso ka ba nyongo te. Maintenant tu se poser la question de savoir tant ba organiser la campagne l'objectif est gagner. L'objectif de la campagne est ba enveloppe et ça mbongo te et ça ka ba am oh beaucoup bimisa 5 millions de dollars mais bo gagner ka am moko. L'essentiel à Mokwana le Seigneur abi à cause d'un ensemble bi donc on a 9 batikali à perdre quand moko a Rolanda moko atikali ozomona ke on a biso papa problème makasi ya mboka na biso et bandi pa na biso basai na nzambe pe pona on répondre na question na yo même soko côté association mi ya basai na nzambe OK ko loba makambo donc oza déjà en danger face à basai na nzambe je vous dis la vérité libanda na onté place au fort repentance et banda siko je vous dis la vérité eza epa na biso basai na nzambe place makambo bébé ya koleka eza epa na biso basai na nzambe et ça c'est la vérité voilà et kosala pasi pe ezosala biso pasi lokola bandimi lokola baetolingaka pe makambo yango ya nzambe ete bati oyo bazali censé ya kokamba biso ezala ndenge wana na ndenge bandeko na biso ya alo stade batungulu tungulu ekosala malamu te sikoyo papa solution ekoki kozala nini mpona lelo korestaurer église ya Congo po na liki ete ndenge oza kotalisa biso soki église eza restaurer lelo mboka mobimbe oza restaurer po moteya koteya maloba oyo ezobongola motu pe motu wana ntango akende na administration na ye place asalaka akoluka kaniaka te akosala mosala na ndenge elongo bani. Qu'est-ce qu'il faut maintenant mpona korestaurer église ya Congo pe mboka Congo? Bon, merci papa pour la question là. Pour na restaurer l'église à Congo, je crois que ndeka na otoloba pour comprendre. Na sengi na biso basai na nzambe, to se repentir. Biso moko to bikanan. Au moins l'apôtre Paul a dit hein, nazo banga que après avoir prêché aux autres, nga moko na za la rejeter. Parce que biso ba pasteur congolais c'est comme ces bon nyon sauté hein. Nyon sauté parce que il y a vraiment de véritables serviteurs de Dieu. O ba yebi ti no nzambe abenga bombaza la basai na nzambe pe bater ba mususu bazali. Nzamba pambola bango. Mais ebele baza pina ba oyo ba oko comprendre que même biso mo ba pasteur la Bible les appelle pour na biso. C'est comme si biso déjà si to le cas niveau la parole de Dieu. On est allé sur biso. Beaucoup de serviteurs pensent ainsi. Donc etika mambo ya préparer matin au côté ya bango. Côté ya bango ba gros poisson de ba bengaka na ba petit poisson. Mais pour na biso so ba saleté. Na sengi na ba o baza nzambe. Et puis ba o nyos ba oyoka le Saint-Esprit. Soki ba oki nzambe papa. Okoyoka so nzamba zoloba po na biso ba congolais. Kanda wana okoyoka le Seigneur zolobela.
Et puis, je me rappelle, pas pour longtemps, depuis 2004, le Seigneur nous avait dit, aloba na biso ke bokomona, ndenge nini, na ko frappe. Au moins, niveau, ba réputation, na biso esamwe na mboka. C'est le jugement de Dieu. Mais jusque-là, beaucoup de serviteurs, bah oui, bah, Nzambe à juger homme de Dieu congolais. Nzambe à exposer, bah, ma ben, na biso na niveau nyonso. Donc, c'est déjà le jugement. Na kota na association, bah, invitant na réunion, na bon, na kei. Président, il y a association, na. À lobby, à toutes les questions, na ba pasteur. À lobby, tout ça, le constat que, ba pasteur, bah, zokufa mingi. Atangi nombre ba quoi ba pasteur eza na kati ba mort gabi mais et comme banque sabiso pourquoi ba pasteur ba zokufa mingi bona mboka na biso. Pour les gâteaux, pagano. Abi maintenant, bandeko, quoi? Cause anime. Comme ça, réunion, tu as une photo répondre pour nous. Na téma na yusi non. Mambo répondre na réunion anezate. La réponse est ça. So qui biso pasteur aza sans à protéger, serviteur faut na protéger. N'est-ce pas son maître? Bon so to beaucoup faut pas soso. To tout na maître. Mais comment na que moko réponse c'est ça que to kenda libanda maître kala. Tokomi ko accompli ba dessin ba plan ya biso moko mais na kati ya mosala na Nzambe. Donc pour que repentance ekota ya solo to pembo ke bika église ya Congo en particulier et bandi na biso basai na Nzambe. Basai na Nzambe en tout cas esengi na biso to se repentir. Banzela na biso mingi eza banzela mabi. Il faut tous en humilité ou ya ko reconnaître que la manière dont au bassin Nzambe tout tambo na mboko Congo en tout cas yango esali que biso to kenda ba porte à porte hein? Mais il faut que okokuta ba tebe ba vanda banda kwa boy ku ya na église hein? Pourquoi oyoka liboso pasteur Moussa Nzambe wana donc homme mari nazo bana kenda na mwasi na église wana mais pasteur comment ko bimana mwasi na ngai omona ke biloko bongo e salami mingi ke batobele bakomba incrédule ba musu ba vaina banda ko balinsu ko ya ba église te. Pourquoi? Parce que bato bango fa ki ba se confier na bango voilà que ça ba onzela to bungisi ba onzela donc to tei bato eloko mususu ke Christ yango na solution liboso pour que église ebika les amis so ba sai na Nzambe to revoir la foi na biso et pas à Jésus. Nde to yambela Jésus. Et puis totala, toyeba la nourriture au photo pesa na peuple. Je crois que papa tant tozali exactement ya ko enseigner peuple de Dieu mingi sur la sanctification, sur le péché, sur la crainte de Dieu, sur le Saint-Esprit. Tout ça isa ba temps wana et puis na o etali service ensemble. Ça dit toza na temps moko toza tellement en retard biso ba congolais face à plan ensemble. Jésus revient déjà bientôt, mais l'église à Congo, c'est l'église ezongi na on a beau bébé. O église qui censé koko là déjà les ongi église moko faux et sous forme ya sika. Mais je crois que par la grâce de Dieu même Nathan ya Eli ba prophète abale a starté bazaki Eli per ba kiabio na tikalinga moko pe Jézabel olinga bomangai le Seigneur azobate Paul alobai na Timothée alobi Timothée garde les dépôts nzambe pas za ba dépôt na yi. Je crois que je vous dis la vérité c'est prophétique. Il faut battre ba bango. Ceux qui bassaient dans Nzamba au se repentir. Il y a une nouvelle génération. O Nzamba linga élevé na mboka o. Ndeka galobaki bato yo ba fléchir genou te. Et pas balle na temps wana. Na temps yeli. Ndé mo pe je vous dis la vérité. Ndeka na oloba boy. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu o ba mususu ba vandi bazo agir na noté bazo zela son ya trompette. Parce que yebi makambo tozolo ba que c'est la vérité, il y a déjà une nouvelle génération. Nzambazo bate oyo a baby sa ba dessin na pour na biso bato. Mais il y a aussi une génération moko nzamba préparé, il y a on azo lancer message na bato nyonso nzamba préparé bango na mission. C'est le temps faut pas se lever. C'est le temps oyo nzambe alingi ko botola ba brebis na ye et pas ya ba faux berger, pe ko pesa bango et pas ya ba berger ba ko zwa soin ya ba brebis wana, pe ko préparer l'église kaka na retour à Christ. Musa musu siko ezate papa. Musa lo eza siko ezaka ya ko se sanctifier, ya ko banga nzambe sou makasi pe ya ko servir le Seigneur. Ko servir le Seigneur, c'est ko évangéliser donc mission va to ko bina tamoko très évangélique. Donc yangona to sengi pe na bandeko ba Congolais baza même libana mboka, il faut que ba comprendre lokoyo. Le Seigneur a utilisé qui la persécution pour disperser les disciples. Pourtant, le Seigneur a dit bango chaque jour bazaka na Jérusalem, na butu basambeli. Nathan va que le Seigneur non, partout la persécution il y a des saki qui ba panzana. Peut-être ba panzana des samala mokei. Et belé baza libana mboka pour nzala Congo hein.
ebele bake donc na mboko bokondi mate congolais aza pour akenda oluka vie mais ezalaka mpona oluka vie te na se plan nzambe ezala donc maintenant congolais aza partout dans le monde sikoyo oyo nyonso babimi bakanisa te ke babimaka mpona koluka mpona kosunga kaka famille esukeli wana te mais c'est aussi pour accomplir la volonté du Seigneur. Maintenant ba comprendre que même na kwa oyo oza soki na France soki na Amérique soki wapi comprendre que le cause congolais osa lié na mission moko boye et que yo moko foye ba Jésus bongola motema no yamba Jésus quoi Seigneur pe sauveur peut accomplir la mission on nzamba pe so ba congolais te ya batu na mboko bozali que Jésus azozonga. Ça c'est notre mission. Et ceux qui congolais nous soit comprendre de partout yaza tout le monde stade oyo nzambe si alobi on a ba signos tu ebi que tu as déjà appelé mais toi accomplir notre mission et notre mission eza ya côté ya retour ya Jésus. Donc biso moko to bika na sima na biso ba mususu pe babika. Donc c'est ça et le plus important pour l'église. Voilà, merci beaucoup pasteur Israël Yanzambe. Voilà, tolingaki to pesa merci aussi na bandeko ebele oyo babonde la rapport na mboka baza partout dans le monde pasteur Israël to pesa mbote na pasteur Jean-Marc oza kuna na kati Allemagne na famille mobimba ya Eden baza presque partout babonde la rapport na mboka bakenda petit na Capernaum na place wana ba prier na drapeau ya mboka donc bana nyonso tu ya Eden to pesi bino ba mbote e ba oyo nyonso tu o biso pe to yebite mais babonde la rapport na Congo en tout cas ba mbote place bozali ba merci na bino bo continuer ko bonde la pona mboka kase suka pona ko bonde la kaka pona mboka te mais bo pesa pesa ngomalamu na bisika bovandi po yango ndezali rôle ya congolais ndenge tozozwa lisusu ba confirmation awa epa ya pasteur Israël Yanzambe. Pasteur Israël Yanzambe tokomi penza na mwa suka ya émission na biso kasi tolingi mwa liloba moko epa ya ba congolais to ndenge na comprendre koyoka mateya na yo c'est que ba effort nyonso oyo ba politicien bazoluka pe kosala kosisa guerre kosisa nzala kosisa nini mwa pasi nango ezouta pe kote wana biso ba congolais tozoyeba oyo rôle na biso te yango tozobunga mwa moke to ndeni nini okoki koyebisa na ba congolais nyonso oyo bazolanda biso ba politicien lokwa ba oyo pe baza libanda na ba nyonso tuto ba pagano pe po lelo pe mwa kapela lemba donc distraction ekoti makasi na congolais. Merci beaucoup. Ya liboso na bandi na bana nyonso nzambe kozala chrétien eza koyeba pe kozala intercesseur pour na mboka na ye kozala chrétien eza koyeba pe kozwa soin ya ba orphelin na ba veuve kozala chrétien ezali koyeba pe kotosa mibeko ya mboka kozala chrétien eza makambo ebele. En d'autres termes toza na temps toza na besoin ba chrétien moko responsable chrétien azo suka ka te akene église azongi na ndako epo na ye chrétienté na esileli wana non et puis na linge ke ba chrétien nyonso ya Congo nano en particulier ba yeba po biso to bito mission na biso za na mingi vert bandiko biso ba congolais nano ba comprendre makambo yo ba yebango aucun pasteur ça je vous dis la vérité naza ba fidèle na okamba na yesa bango naza na lola onga na tongate pe na yesa bango même ndenge tuza wana nazo kamba bango nga naza na ba devoir na ngai naza pe na ba droit na ngai bango baza pe na ba devoir na ba droit na bango donc nous sommes limités na ba borne oyo bible teli biso eza na makambo oyo nga naza autorisé ti ya osango pa ba fidèle eza pe na makambo bango baza autorisé yango na bisa bango soki tant biso toza mpona kolakisa bino premièrement Jésus au royaume na ye pe boye ba kaozonga karaté bo se préparer deuxièmement tozwa soin na bino parce que nous sommes les serviteurs de Dieu mais nous sommes à votre service au service de l'église bozobe la photo bonde mpona bino bobika boza ba problème et photo lukanzambe bozwa solution c'est ça à part wana musu ezate ça dit à part wana kolakisa lola pe kozwa soin ya bana nzambe wana na ba makambo supu ezali tout ça toza na droite au ser ya katokuta na hôtel monté à droite. Bah, fidèle congolais bah que aucun pasteur a tonga lola. Au point que même biso moko basala nzambo to kambabino, so qui peut to bangi nzambe te. Ye moko abi mukolo wana wanga nebele. Ba oloba to sa ki ba miracle. Donc tango za na makolo mosai na nzambe moko, tala pe ye moko nanu so ki asolo ba fruit de l'esprit ezali.
Ozana église moko tala pe église. Église boyaka du 1er au 30. Bate ya kabino kaka sur le combat spirituel. Bate ya kabino kaka sur ko chasser ba démon. Bate ya kabino kaka komo ko bonga na mokilo. Mais jamais ba présenter kabino le royaume ensemble. Jamais bate sa kabino que faut ta mon avis à sanctification. Jamais bazote sa bino Jésus azozonga alors kazo ya déjà. Siko ovandi wana kaka pozo ba jeep après ko zo ba jeep. Yangwana to seng na ba na nzambe omoni déjà que bo pengwa pété parce que ebele bo bungi nzela na nzela ba enseignement na biso muswa mabe o ezaki na nzela te mais boye ba que le salut est individuel loko la pasteur na yo azana lolo ya tongate ye moko pe fois lutter pour kota lola il faut biso nyonso to pratiquer la parole o bozana ba bible na bidon botanga o ekomami na bible bo appliquer yango pe soki église oza omoni ke ezo ba e o memo libanda volonté nzambe. En tout cas, bonde la nzamba tindo l'église, oyo, oko sauver âme na yo. C'est ce qui est plus important. Peut-être que les chrétiens congolais, il faut te les malissous sur la prière makas. Non seulement la prière na ba bonnes œuvres pour que tu éclairer mboka na biso. Et Bible lobby ceux qui scellent et perdre saveur nango papa. Ba sone loko sa ngote. Ba oboa ka mpe onyatama. Et puis biso ba chrétiens congolais, toza mingi sel ou et perdre saveur nango. Yon to moins que to komi ko tiolama partout alors c'est le temps photo se ressaisir. Tomi qui tisse pas dans Nzambe pe oza beaucoup plus to changer na makambo eza mabe et to éclairer mboka na biso to bikisa mboka na biso pe na ba congolais nyonso ba politiciens baye bango que à l'exception il y a classe ecclésiastique o ebungisi mboka deuxième place eza ba politiciens congolais nde na lobby baye ba que tango Nzamba saga mokili bango ba botama te bazaka te. Ba politiciens congolais même na ba kambi ba okamba biso baye ba ke baza ba nzambe te il faut baye ba place na bango pe place nzambe oyebi ke nzamba betaka Nebuchadnezzar pona orgueil to linge ke ba kambi na biso o baza ba politiciens de tout ça bazala kwa ba David ça dit bazala bato ba yebi nzambe pe ba luka tala ko papa même atana ba Babylone wana roi azolota ndoto azana banzambe ni mususu oye ba magicien ba kokite mais luki quand même atao ya nzambe mususu pour à comprendre nini nzamba nga kolobela yi c'est exactement là to lingi pe na ba kambi na biso même ba politicien mboka na biso ba bengami akokamba mboka oyo mais kokamba ngondeki nini il faut que ba luka ka pe ba sai na nzambe ya solo oyo bazo yoka mongongo na nzambe ba yebi comment orienter bango parce que tant nzamba élevaka un roi a élevaka pe prophète mo pour na ko guider et ba luka ba sai na c'est yango ba sala maison civile la chef de l'état mona kuna peza net la fois passée zaka docteur Mugalo Mugalo le lopé na habité za soki papa na habité soki azara beto azara monseigneur na kombo moko foza mulumba bon tout mona ba Jérémie bakotame ba prison ba betama fimbo tout simplement parce que bazaki censé en tant que serviteur de Dieu ya ko veiller na roi parce que toza ba pasteur na ya ba ope ba okamba bisoti même temps basaka ba mariage banani ba pambola ba mariage na bango eza basala nzambe même atatango ba président ba kota na ba pouvoir soit ba roi tan banda kota banda wendre ba ona banani ça dit que bango pe bazana intérêt ko que la basala na nzambe pour dire que na yebi que ba konzi na biso bazaka pe na ba maison na bango maison civile o izaka basai na nzambe oyo bazaka wana mais faut ba yeba basai na bandi na basai na nzambe bazaka ba maison civile ba yeba ngo ke kobunga ya ba konzo ba okambaka biso soki ba obando kendaka libanda volonté ya nzambe pe bango baza à l'aise ba se contenter na mbongo bato ya liboso ba maudire ba vie na bango na ba famille na bango eza bango. Il faut bayeba tant batieyo pembeni ya mokonzi en tant que serviteur de Dieu. Ozana responsabilité ya kobikisa na ye moko pena peuple nyonso ya zokamba. Ezakelo koma sekite. Mais ebele komona ke tant bazaka wana ye amisali kaka mwana musala mokonzi. Mais to moni ba Jérémie makoki o bazaki nango ya koyebisa même mokonzi même ne loko mokonzi o sepela nango te mais yebi ke mokonzi o ke libanda volonté nzambe mazo ko yebise même roi obungi nzela nzambe ezande bakonzi na biso bako batala pe na bible nde bakonzi musu bazalaki ki bazalaki na ba prophète bande ko sunga bango
nde bakoyeba soki ya solo basala nzambe baza ba maison civile soki bao jouer rôle na bango pas bakenda ko reprocher bango par rapport à nini bakenda ko orienter bango par rapport à nini parce que mosala nzambe baza pemena na mokonzi ye moko fona no ayoka mokonzi. Un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Mboka lokwa Congo eza mboka moko très prophétique. Sikoyo tango bango bakomaka pembeni ya bakonzi na biso bayesa bango ni ezaka makanisi na bango to balobaka penda l'ainsi dit l'Éternel. Est-ce que comme la bango pe tango bamoni ke mokonzi ayo kende libanda volonté nzambe azwa pe courage ya koyebisa mokonzi no kokota na occultisme te? Est-ce que bakoka pango? Est-ce que basala nzambe wana baza mesure ya kozwa courage wana tango bamoni pe ke mokonzi anga bunga nzela bayebisa ke a ozo bunga nzela nde ba Jérémie ba joaki rôle wana yango na oloba na ba konzi nyonso ba nyonso nzamba tomboli pe bazana basai na nzambo ba okamba ba meno ba église boyokela basai na nzambe wana pe boye ba ke bango pe ba oveiller sur ba âme na bino bozo kamba biso na ndenge ya bomoto mais na molimo nzamba établi bango pona ko kamba pe ko orienter bino pe bolinga ke bato baza pembe na bino baza ba aveugle sur le plan spirituel te baza la réellement bato bazo yoka nzambe miso za ko fungwama mato eza ko fungwama pe baza ka sévère na bino na certaines choses bo acceptaka na ba reproche ato sepe na ngote mais si eza nzambe mutalobi baloba pe basai na nzambe wana bayeba ke so bavandi wana pona bambongo bakozaka juger sur la tête ya biso nyonso to kamba bamboka so ba jouer rôle na bango te yango wana to senga vraiment na classe politique ya mboka na biso vraiment papa c'est que vrai bango pe bayeba ke baza na mboka o eza ko mboka nyonso te eza mboka eponama babongola pe mitema ebele ya ba mosusu pe baza na kati ya politique en tout cas ebele baza plongé na ba occultisme ebele baza plongé na misala mabe alors yo kokamba peuple oyo nzambe aponi na misala molili nde mambo esimba te donc yango na to sengi pe na ba politicien nzambe apesi moko na moko mission na ye moni donc a permettre que bango baza ba politicien bazana babunda na pour que bakamba pe ba gérer la cité mais faut que ba liko na bango nzambe pe azali nzambe ndi aza créateur ya nyonso mais bango baza pe lokola ba gérant kaka et puis baza ko dépendre na nzambe na mboka kwa boye batika kokota na ba pacte ya mabe pona ko gérer ba congolais et ko simba te na spiritualité ya Congo parce que Jésus-Christ est le roi de la RDC et ko simba te et puis pona salut na bango mokope ba se repentir pe baza na bolingo ya population bayeba pourquoi nde tobi pona biso ba pasteur toyeba pourquoi to ba sai na nzambe bon pe bayeba pourquoi bazo kamba biso na objectif nini mais baza la lokwa ba père ayeba rapé kota l'avenir ya bana na ye ko bongisa ko planifier ko orienter même mwana bazala te ba homme d'affaires à la tête ya bamboka oyo azomona kaka mbongo olia kota la paix avenir ya peuple o bazokamba babanga nzambe bayoka maloba na nzambe pe basai na nzambe ya solo bayoka nzambe bayoka basai na nzambe wana bamikitisa bazala vraiment ba David pe nzambe akopambola bango nzambe osana bango ba grande chose pe na peuple congolais peuple nyonso partout aza bayeba keta esekoki eza moko biloko oyo bitumbu ebele kita likolo na biso ba congolais pona koke libanda volonté ya nzambe babanga nzambe pe toteya sango malamu eza ntango tobima na ba église toteya sango malamu bao babongama ite babongama bayamba Jésus kwa Seigneur pe sauveur pe biso bao toza déjà na kati ya ba église tokesiko libanda kotaisa bato ke Jésus revient bientôt. Merci beaucoup, Pasteur Mosusu Ndeko Mosusu Père Otala Kuna na mikili ya poto atali abia Pasteur Oazolo bapena makamoko ezo correspondre na makam na biso mais tokoki kozwa contact ndenge nini na papa Israël Pasteur Israël ya Nzambe soko ko pesa numéro na ya contact kasi avons pesa numéro ya contact motuna moko linga ekima ngai tango lobi église to bino basali boza pe na musala ya kobondela pona batu musala ya kobatela bampate pe ko soigner bango sikoyo eloko moko etungisaka mwa moke po musala ngo to sali yango pe mwa tango molai bandeko msu bayoka pe mosali moko bazwaka pe temps baza na groupe intercession babondela pona bato tango bakosenga bakobanda kobenga ekomi na ba condition likolo nango pana bino ezaka ndeni so mutu aza na ba problème ayeta mosusu to abengi ata na telefone na musika na ba problème boye pona kolandela nga na mabondeli esengaka nini tango yango oyo bandeko baye. Merci papa pour la question non. Il faut ba na nzambe ba luka Bible lobi hein bokoyeba pe ba faux prophète na ba fouille na bangot. Des gens
déjà tant que vous n'êtes pas un serviteur de Dieu, abondez la pona yo, quel que soit le cas où vous en avez. Mais il y a des choses il faut n'en pas s'offrande. Maintenant, à moins qu'elles soient recommandées par le Seigneur. Les abakam sous le Seigneur a recommandé que nous fasse l'offrande. Oui. Mais bibliquement parlant, les dons que Dieu nous a donnés, tosungaka batu na makabo nzamba pesi. Et ba don ezali biloko biso to sombité. Ezate po tozamba vie de prière. Mais le Saint-Esprit pesi so don na gratuitement. Ce sont des dons. Ezali biloko bakabel biso. Et la Bible dit clairement que ba don na nzamba pesi pour l'utilité commune. Donc don nzamba pesi nga ezapo na yo, ezapo na don nzamba pesi ezapo na nga. Et chacun reçoit une particularité. Et na koki ko conditionner ngo te po na opesa. Oponga peta on azwa ngo et na zwa ngo na somba yango te. Ozomona to moni ndeko na Bible Simon le magicien oyo abimisa ye mbongo alingi asomba ngolo na Nzambe. Pierre alobi yo na mbongo no boke na lifelo o basomba ngo na mbongo te. Ozomona yango moni ke basali na Nzambe ba yebi misa na Nzambe ba futisaka makabo ya Nzambe te. Ozomona e ba na Nzambe aluka pe koyeba bato bakoti misa na Nzambe pona koluka nanu mbongo to pona koluka penda lobiko pe ya peuple ya Nzambe. Fo bayeba baluka bayeba nanu pe banganga o bakoti na kati église ba osa bonganga na ndenge ya makamu na Nzambe na basali penda ya Yesu. Est-ce que le Seigneur Jésus même na balabala anda osa ba miracle tout ça anda o conditionner on ani nelo côté mais okoyoka ému de compassion et puis banda ko sa miracle par la démonstration te boye abokomona te. C'est le Saint-Esprit qui a fait un miracle. Même le Seigneur Jésus a fait un miracle par la compassion. Tellement, abanda que batu mawali que batu bazala bien. Baby que nyon soit mabe comme lui soit à travers le péché à dans tout ça. Le quoi y a quand même un message à grâce. Aïe peut que ça la biso bolam. Donc to côté comme kaboté. Nous sommes les serviteurs de Dieu mais nous sommes au service de l'église. C'est-à-dire tant on est au kamba église papa. J'ai toujours dit à l'église. Mais parfois banda peu moins autres bandi koya. Faut qu'on dagagati. Okonda tendeni ndeni surtout le quoi pasteur église to pe musana Nzambe okoza na mboko kwa Kongo moni mboko ndenge ezabo yo liaka fufu tonda ka ozape à l'aise et ça mandé et au ça mandé nde to kamba ba église oko na Bible bi il n'y aura ni femme stérile ni celle qui avorte en Israël ata soko ozala na 15 stérile et que 10 déjà ba bota mais 5 batikaliza pe ka mukumbati. Donc, vous êtes obligé à gêner que Luka peka Nzambe jusqu'à ce que bazo ape 5 wote. Et ba kanyo soya kan église. Ya omoni que Moussa Nzamba solo azaga na kimiate parce que chaque jour fois Luka Nzambe pour azana ba solution ye femme mais pas peuple. Ozomona donc yango no moni que numéro nanga Nzambe azo lokumu bon on souksa na côté wana lokola biso mususu depuis ba âge ba 13 ans Nzambe mi montama na biso tozana oka ba frère tout ça zotinda biso ke bonde malade na ba hôpitaux surtout na matete na hôpital ezaka o meza on meko c'était chaque jour personne qui bokete a kotombo ke la bino voir même au pesa bino ba punition moko se manifester bo bato ba ko comprendre biso to ko linde ngwana ozomona donc ko mona bina ke Nzambe azana souci bato babika donc numéro na ngai ezali 082 63 98 463 donc 082 63 98 463. Il y a Orange Ezali 089 12 90 162. 089 12 90 162. Wana soko bengi ko zo pasteur Israël. Toza bande musu to bonde Nzambe passer le na téléphone. Bonde bo cirrhose de foie pe elimka na téléphone. Yo ko exiger l'autre. Mais ba na Nzambe ndo baza enseigner ba yebike tangu na mo loboko na Nzambe ngai moko. Par reconnaissance dans Nzambo asalinga ngolo to ça ko Bible bengi action de grâce na ko sande action de grâce même biso ba pasteur to ça la kango mambo belé payé la biso Nzamba sa ngolo parfois même yo moko témoin une église que j'ai béni le Seigneur tale loko soit yaki na ndako na ngai Nzamba ipaninga parce que le diable combat tout le monde et puis mutunyo so peut bénéficier na ba faveur Nzambe et ko reconnaître ba faveur Nzambe tali mutute même ata ba pagano nde Nzamba bimisi moyiboy na bando qui peut bénéficier de la moïse. La Bible dit que tous ceux qui respirent loue l'Éternel. Donc oh nous quand même à respirer à bénéficier de souffle Nzambe. Il faut quand même reconnaître que Nzambe pas lingi. Même ndo qui faut andi maka que Nzambe lingi. Mais Nzambe boinde la sorcellerie. Ozomona donc mutu nyonso to mona bolamu na Nzambe mais comme ande na sima tam susu yo moko nde ezate ba pousser par force yo moko webi la parole de Dieu tam so lobake na sala action de grâce pas na Nzambe une façon à honorer la main Nzambe oyo evista kinga donc c'est un peu ça vraiment.
Voilà, merci beaucoup, pasteur Israël Yanzambe Oyo Toyambaki Lelo dans notre émission Oyo apesi biso tanaye et merci Nabino Bananzambe nyonso bolandi biso esika ezali wana bokoma ba message Nabino bokoma ba mituna Nabino numéro pe yango wana pasteur Auti Kopesa oyo nyonso to azali na posa ya ko contacter pasteur na ba problème Nabino nyonso to boza nango Nzambe apesi bango ngolu ya koyeba ko kambaba na Nzambe pe ko landela soin na bango ndenge ezalaka toujours. Voilà ezalaki yabino Ekibumba oyo a présenté qui émission et accompagné na Prince Moko Ponce Moko o asimbela biso caméra. Vraiment tokomi na suka émission na biso. Tolobi ensemble na bino ndenge toloba na suka émission na biso. Glory be to God. Gloire ezonga panae. Bye.